keba azo kanisa awa nde mutu esala le bande ya yo nde mutu esala bien. Bonjour bandeko nangai, bienvenue na chaîne nanga Naomi Labe. Ce qui est la première fois au côté na chaîne nanga, bienvenue naza ya kosepela na yambi bino makasi. Donc bo s'abonner, bo aimer, bo liker, bo partager, OK? Bo partager, bo limbisanga vraiment, bo zela moi mukie na parquer dans une voiture hein. Photo solo là. Yo kenzela ne. OK. Boza non a parqué voiture po naza masola kosola na bino vraiment bande ko na ngai na linga bino makasi on ya ka kosola na bino. Je vous aime beaucoup, c'est ça que je viens pour que on parle. Attendez. Bo se linga na ngate bo se capé français na ngate. To mais ça na ka bongo. Moto l'équipe pardon ça non. Na loba ngana ba vidéo na nga bande ko na ngai nazala congolais. Nga nazala 100% congolais. Nga nasala ba blague wana te. Nasala ba blague wana te o ya nini o ozana o congolais te ozana vrai congolais te mais ozolo ba o nga nazala congolais. O nga nazala nini yo ala o congolais te. Tika o mikosa trop tika bongo. Ezo sopa bino so boye ba te sopa bino. Bo tu na ope lo ba pe lingala ngo pe kotengama. Lo ba pe lingala ebe pe lo lingala on pe bien te. Ngana mona Congo na bota mona Congo na bota mona Kinshasa, OK? Bozo nga buite. Na loba na nga lingala me mingi zala kaka anglais. Tu comprends? Eza mingi anglais. Na yo comprendre ke na ni nga na channel nga nazana batu ebele ya obalbaka lingala et batu babaka anglais baza moi mukie quoi. Donc dans la carte ya channel nga bo mona ba vidéo ya différent. Ba vidéo ya lingala, ba vidéo ya anglais eko zala wana déjà. Donc le bande konanga na ko lobela kaka biso. Ezala ka biso ba congolais na ebite so ezala nini. Na ebite so ba loka ba congolais na ebite so ezala ni, je ne sais pas. I don't know what's going on. Mais we have to fix it. Il faut vraiment to fix ango. Il faut to bongisa ngo bande konanga. Il faut to bongisa ngo to tika kimote mama be. Totika kimote mama be omoni moninga na waza na pasi omoni moninga na zoleka na problème aider moninga na yo koseka ete komi laxate totika poto kosa abiso poto eza ngo poto oui to yena ba poto banini awa eza ouais mais to cha ngo te ki awo po yena poto za ba biloko bwebiloko na mutuna ote ko chango na mutu na otebo biloko wana pe etikala nango photo zala bien na batu to za na relation bien na batu so yebi na o mutu wana olingaka ete zala honnête na ye se manga lingana nga yote mais to mona ba congolais mususu balingana bango yote bazala pona yote mais baza wana na cesse bazo bata maka ko bata bazela kaka mukolo moko kwela na eloko après ba dodi bazi opportunité ya ko saloma be yebi sa on naza pour toi donc yo problème yela yo boye boom problème yeli yo boye bango basala nini bazi opportunité ba dodi yo na opportunité wana ba dodi sko ndeni ba dodo na sens que ba mono moto azu problème tazu problème. Si qu'on a l'accès au vrai face na nga na l'accès au vrai face na ye ya on a l'accès au vrai face na ye wana donc ya on a lo ba photos à la honnête olinga muninga wana te yebisa muninga wana olinga kaete ngana relation ezale souté et si le bokabona bino boza un problème te bokaboni ka bongo tika bosala ba lokuta wana osa makamna cc ngole bele basala makamna cc makasi omuno osa makamuna se ozobata ma obi ko batama wana okobata ka bongo ti ba kanga okaka un jour caractère na omoko ko bima un jour ngo zala réel zala bien zala honnête na batu un jour o sala erreur mo bo sala faux mo boy obimis no caractère na yo ba ebika jo oyo azane boy jo oyo azabwe fi o azane boy donc abanene ko batama to sala honnête pardon o comprendre bozo yoka bozo linga o sala mutu wana nko o luka mutu wana akwana mabele. Est-ce que yo yebi nanya ko yede yo un jour? Est-ce que yo yebi na 5 ans na 10 ans soki ozana nani lisusu? Est-ce que yebi po nzamba sala makamuna ye nzamba za juste yo ko lo babuyenga bo o matisi mapeka o ko sa no bongo OK pas de problème
Mutu apesa ko pema, mutu alamusi nga na tongo, mutu alamusi na tongo alelo. So alobi mutu yo sala ki mabe nga na ochaye kaka na nzela na yopo aide yopo otala ke vi oyo eza vanité de vanité. Donc biloko wana photo tika. Il faut to tika, vraiment to tika ngo, zala honnête. Ok, zala pe honnête. Et là msupe nga na baksa pe eza que yo olinga ozomi lakse pa batu o nga na ida mutu wana. Na ida mutu wana nga na sala ki obwe, na ki bwe, na sala ki bwe. Bon mutu wana ida ki ote. Mutu wana ida ki ote. Mutu wana tongo benga ki ayakite. Mutu wana tongo komela ki azongela ki ote. Come on. Vraiment, tozala mbangu biso ba kongo tozala mbangu yoloba nga na sala ki obwe, nga na sala ki bwe na ya ki bwe na sala da tozala mbangu sala bongo totika poso tobi to tuna mutu wana vraiment o aloba ke lo te o abomba makambo so tobi to tuna ye vraiment mutu wana yebisa biso vérité nga na sala bwe mena lobela ngo te balobela bolamu osala mutu te bandeko soko sala ki mutu wana bolamu tika ngo nzambe moko ayebi eza ngo na itilite o lobake nasala kebwe nasala kabwe non babiso ko ede na liboko na yo ya gauche kolinga te liboko no ya nini ya droite eyeba kolinga ngo te eyeba mais biso ba kongole mikolo na poto awe koma kaka fo lakisa ke osala ki mutu bwe fo lakisa ke mutu wana apesa ke bwe mutu wana pa pesa ke mutu ozoloba apesa ke lote yo ozoloba ke nga asala ke bwe mutu wana pesa to tunye pe bien apesa biso liste ya biloko o asala pona yo eso tunye pona lobela ngote bandeko vraiment tozala honnête na vie hein tozala vraiment honnête na vie to tambola na bosolo ka biloko wana ya komilaksa wana eza nango na sens te eza na tina kutu te yo moni mutu wana azala no bien mutu wana loba na ye te azala kame po pesa ko respect yo sali nini obebisika relation wana po sa nini olaksa batu bien olaksa mutu mo bweke anga nazala bwe na kokanisa pe te pe mutu wana pe avanda akimi loba pe lo te omoni ezoba na ye te mutu wana azoba te awande mutu esala ezo sala po azo kanisa so abi aloba bwe asala bwe atali nini résultat atali ate ekende bien te asala oyo komona mutu wana azoba na ote mingi bakongoli basala erreur ya wana basala erreur ya loba ya kosala mwa nini mobwe po mutu wana loba ate po mutu wana asala elo te keba azokanisa awande mutu esala lobande ya yonde mutu esala bien te mwana muke abeta mbunda ba mikolo babina sala age nao simplement batu mingi baza mikolo na ko ba 40 quelque ba 30 quelque ba 20 quelque mais ba sala age na bango te bango ka na se non okomi déjà papa okomi déjà maman obali ozana ndako na libala ozana bwe sala age nao soko sala age na ote senga nzambe a direct na nzela bien soko sala intelligent na ote senga nzambe a direct na ndenga bien tozala mbangu te ya komilaksa ya komilaksa ya komisala bilo mobwe et après lobi ozaki na mutu no bien bwe mutu ana pe asai nini akena ye po amonde ja yo zaki bwe obande komibombana donc c'est quoi bandeko nanga na oso mona police aleki batika bandeko mboka oya keba na oso mona police aleki bato baspira ka bato batambola kana na vitesse moko bokeba mikolo ba police bakoma otama ba voiture normale voiture na bango te na moi police atalenga biyo yo talenga na yebio papa yebio non bandeko nanga vraiment donc yango wana yango elo nengana lobela vraiment s'il vous plaît to ça l'effort to ça vraiment effort ya ko changer to ça vraiment effort ya ko changer OK vie ezaka yango vie yango merci na ndenge olandi video oti na suka merci na ndenge pe au s'abonner soko s'abonner te s'abonner s'il vous plaît s'abonner vraiment aimer vidéo commenter vraiment ça va faire ton cause ba vidéo ebele koya ekoya bobanga na binote vraiment so ba moni vidéo moko ye na anglais
bobanga te non mais boxi biso te na boxi bino te ba video na bino ya lingala pe yarango. Donc merci beaucoup. Donc wana tokuta na biso tong tokutana. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Nakati bino wana na conduit na continuer nzela na ngai. OK, des gros bisous. Des gros bisous. Merci beaucoup. Nakobanga bino te. Nakobanga nzambe na ngai.